Hôtel Saphir. Un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées avec réduction de prix pour naba client Oyuba Fandina Hotel. Ascenseur ultra moderne, disponible en permanence 24 heures sur 24, vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Zalaté. Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalam. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Oh, d'accord. Oh, Mabidi. Oh, yana matadi. Ngai na matadi. Yana kuza sarangi na matadi. Abatika. Ebi soyo mto sejisinga. Ah. Nazaki kana banda na banda otambo. Bona. Weli ba agence à douane oba okoma biswa. Agence à douane. Na pesa ne komoko 3 containers na Kinshasa. OK. Ade douane biso. Eh. Oh, 8 mois. Banda kodedwa. 8 mois. Na longwe Kinshasa na landier na matadi. Eh. Aya manga sur le téléphone. D'accord ilongo. Akindokite. Nyama na makambo ya komeli yo, ngape plus mabidi mubada lulendu e komela kingai. Ah bon? Landangai. Blessing business. Na Monico, blessing business. Awa, solution na ngeta Monica. OK. Business, rapidité. Blessing business, rapidité. Problem in all the finish. We can try to enjoy. Très bien, Mbote Nabino, Balandignon, sur Bosolo Télévision, je vous salue. Bissika Bozoami, je vous espère en parfaite santé en ce jour. Il est 12 heures passées des 33 minutes. Bissika Bozoami, na tombe limino Bolandi Bolamu, Nazoli qui était par la grâce de Dieu, vous vous sentez mieux. Ce mercredi. Boza bisika na bisika, boza na biso na Kananga, boza na Mbujimai, boza na Chikapa, boza na Kamwesha, boza na Kamako, na pesi bino mbote bande kwa Ngandajika Chilenge, parce que nous sommes en direct, vous suivez également depuis Kikwit, boza na Lubumbashi, na Kolwezi, boza na biso na Goma, boza na Masisi, na pesi bino mbote bandeko baza na Bunya, boza na biso na Ilebo, boza na Inongo mbote na bino, bandeko baza na Kinshasa na 24 communes, il y a Kinshasa na pesi Bilombote, Bozal à Paris, Bozal à Londres, aux États-Unis d'Amérique. Nous sommes en direct, Bosolo Télévision, et Zali, la seule chaîne au cœur des investigations. Nous sommes ici pour la vérité, pour aider notre pays à aller de l'avant, aider notre population à bannir avec toutes les mentalités pré-techniques et faire la promotion des vraies valeurs. C'est le travail et quand il y a l'actualité dans le pays, on en parle sans embâge, sans motif de conscience, sans polémique. Nous nous sommes fixés l'objectif de pouvoir éclairer l'opinion sur tous les sujets, même bas fait sociétal, on en parle et on a peur de rien pour réfléchir à haute voix. C'est ça la beauté de la démocratie. Laissez-moi libre réfléchir, Bilopé besoin la liberté à réfléchir et c'est dans le choc qu'il y a idée que jaillit la lumière. On aura 3 séquences en ce jour. Et vous allez moi, Moulaï, mais je vais faire de mon mieux pour dire l'essentiel. On va commencer avec le tout premier invité. Les tout premiers invités du jour. On a raté un rendez-vous le lundi, mais aujourd'hui, il est revenu du Kananga. Il est le tout premier invité à Bisso, Boza et Bélé, Bossa, TV, Nabi. On va avant cela, avant de commencer avec lui, parce que nous allons recevoir pour vous l'artiste musicien. L'artiste musicien, Longola Bahage. Pour combo ba PC Mikolo Zali, Longola Bahage. Même combo na Emogo Bundi. Il s'appelle Benjamin Kayombo. Il est responsable, il y a Choral, Komek Ezaki, et la kisi Choral Messager du Christ. Ensemble, là, il est tout. Donc, Panza Lisolo, Namutaza Pembeni Nandaku. Bao balala ki ba kite, bao bazar internet, bazo yokate, benga bangolo basango ayambi, longola ba ange. Yangonde musala to sala. Toye ba longola ba ange, musala na weza nini. Lelo toye ko comprendre de solo ya tondolo. Parce qu'il y a comme le roi Monganga. Aibi que maman Denise Azana Zemi. On va en parler tout à l'heure. Toi, Royoka Likambo ya Wenze ya ba chinois. Pour étant à la Chine.
la Chine. On va en parler tout à l'heure, nous sommes en direct, mais voici d'abord les informations du jour. Ituri, retour progressif de plus de 3000 déplacés dans l'aire de santé de Lukaya. RDC M23, une mission diplomatique américaine annoncée à Kinshasa, au Rwanda, au Kenya et en Ouganda à partir du 3 avril. Sécurité Kinshasa sollicite l'appui du Conseil des droits de l'homme à la mission d'établissement des faits du Haut Commissariat de l'ONU sur la situation au Nord Kivu et au Sud Kivu. Marcel Malanga, condamné dans l'affaire du coup d'État manqué, gracié par le président Tshisekedi. Consultation politique. Pour les cesser, tous les moyens possibles pour éteindre le feu sont admis. Consultation politique, les CESAC appellent le média à servir d'outil pour sauvegarder de l'unité nationale. Ituri, la coalition FRDC-IPDF entame des patrouilles à Djougou. Gouvernement d'union nationale, Constant Moutamba suggère plutôt un gouvernement d'ouverture avec Judith Koussouminois comme première ministre. Gaza, la défense civile annonce la mort d'une dizaine de personnes dans 2 frappes israéliennes. Pour terminer, condamnation de Marine Le Pen, la Cour d'appel envisage un procès avec une décision à l'été 2026. Alors, après si binombo te bisika bozwami, boza ebele, lobana bango sangwa bandi, misa ya tongo yango e bandi, le tout premier numéro de la journée, misa ya linga leleki, misa ya français na batu ebele. Voici pour vous, pour la toute première fois, na Bosolo Télévision, les frères Benjamin Kayombo. Ndeko, mbote na yo. Mbote, Papa Israël Mutombo Sango. Très bien. Na sepeli d'abord koyamba yo. Merci beaucoup. Et Zambala Liboso. Nazali d'abord na curiosité na mona mandefu oyo en live. Vraiment. Eza mandefu to mona la musika. Na ngai na mona quand même mandefu. Omoni ke ngape na zolula na mona mandefu en live. Vraiment. Voilà. Alors bana nzambe bazola na biso Congolais moko aza na bolembu na nzoto. Congolais moko azangi kondima na tongo awo. Congolais moko aza na mikakatano. Congolais moko azwi bolembu azokoba lisusu te na nzela nzambe. Alinga tika. Mwasi moko bo akotaki libala mbule bela zwi bana te. Mobali moko bo abandaki musala me musala eza lisusu te. Libota moko bazangi eliki bazolanda biso en direct. Message ni ya espoir oko yebisa bango na ebandeli avant tokota lisolo na bengeli. Merci beaucoup, Papa Israël. Naye ko encourager bande ko nyonso bazolanda biso na moya lelo. Azala papa, azala mwana, azala chrétien, azala mutu abongola motema nano abongola motema te. Naye ko yebisa ye ke elika na ye ezala epai na Nzambe. Station nyonso azomona eza mopepe koleka. Vi nyonso azomona ngomba nyonso etelemi liboso na ye azala na elika ke un jour ngomba ya mikakatano ekotika esika. Amen. Même un jour tokobeta lisolo ya sika ya Goma ke to récupérer yango parce que Nzamba azana ngambo na biso. Amen. Bato bazolanda biso en direct. Pour la toute première fois bao ba yebi yote. Soki moto segeli ya milobaki ya yebi yo lelo yo moko milobela oza nani. Betano lisolo na yo moko oza nani. Merci beaucoup Sango. Benjamin Kayombo azali mwana ya pasteur Mbuyi Musanga na Lusa. Azalaki pasteur ya église ya les témoins du Christ. Apôtre ya les témoins c'est Mutombo wa Chibangila. Naza 7e epa na biso tobotami 10 naza mwana chiffre 7. Benjamin Kayombo nazali frère en Christ. Naza congolais, le père de mère. Nazali Mtoyo andimeli Nzambe kalate je crois na 2000 ans. Nde mkolo nazwaki baptême. Ça fait 25 ans. Ozobenga ngo kalate mais ça fait 25 ans. Pona ngai na mona neti. Eza muke. Parce que ti sikoyo 47 ans ça va. Andimeli Nzambe na 2000 ans. Nde ko banda ko sambela ya solo ke na bandi ko sambela. Mais avant
ndako papa epa na biso tobandaki kosambela kokende église mais na âge wana ya bomwana tozokende lokola bana ke bokende église parce que papa aza pasteur mais leur papa ye kotika biso na 1990 ata wana 12 ans totikali mutu na nzela na ye ngai nabandaki kosala siko box nalingaki box mingi na moma wana nazalaki na ndeko na nga moko moninga nabanda komema ngai na baeglise ya bapostolo tobanda kokende na ye nabanda koyoka banzembo ya bapostolo tro soki babandika koyemba ngai fo nazala wana moma wana eleki naye kolungwa nakomi Kishasa wana tozalaki na Mbushimai naye Kishasa ntango nakomi na Kishasa nde naye kozwa baptême na église du Saint-Esprit baptiste du Saint-Esprit oyo ezokambama na mosali na Nzambe apôtre Kalombu Amba Yesu na évêque Mike Muteba ne bapapa ya molimo kobanda wana ti lelo nazalaki na sia makolo na bango ti lelo nazaka na makolo na bango. Est-ce que oza baba na bandaki soko yoki histoire bien na bandaki ko fréquenter moninga banda ko mema ngai na église ya bapostolo ya bababa je crois 1993 95 jusqu'en 96 au fréquenter église ya baba oui osambela na bango nazosambela na bango nazolanda ndenge tolo bateme ya liboso nazwela na bapostolo mais na âge ya 13 ans namoni ke bateme wana ezalaki bien te mpo nayebaki te ke eloko nini nandimeli na 2000 nde naye kozwa bateme ti lelo change nano église te bon nano te ke natika nano Nzambe apres nazonga lisusu te banda 2000 ti lelo naza kaka na nzela ya makambo ya Nzambe. Tango ndimi Nzambe na 2000 ouais o comprendre que bababa bazalaki na libunga yango bimaki na église ya bababa non ezalaki bongo parce te que pourquoi il continuer pourquoi il fallait kolongwa na église ya bababa voilà eloko esalaki ke nalungwa kuna ntango naye Kishasa nayebaki bisika babanda kosambela awa na Kishasa te nazalaki mopaya nabanda kovanda na Kindu numéro 103 nakomi na Kishasa sikoyo place wana nde assemblée baptiste mpe eza na Kongolo numéro 73 namoni ke eza église ya pembeni nabanda kosambela donc eza mpo na distance voilà na kozanga koyeba place yango nde ekomisa mais ntango oye kodécouvrir ke bababa bazali oyebi sikoyo adresse omesai na voilà mpo na nini oluki église ya bababa te bon eloko esali ke naluka te parce que koto biloko na banda kolia pe namoni ça va quand même liloba ezaka yango moko nazokomprendre ke nazolia pe bien nazotonda nini ya bababa otikala nango na kondima na yo oyo otikali nango ya bababa vraiment nakoloba ke natikali na soki nalobi Saint-Esprit eza mpona bato banyemeli Jésus nakoloba ke natikali kaka na style voilà donc eloko ozwi na bababa eza nde kokota ye natikali na style ya mandefu nakolongola suki na motu yango wana kokota ye oyebi ke bababa yango kokota ye nayebi te oyebi te kokata bonde babengaka kokota ye donc yo ndenge okati bo oinspire baartiste ebele bakati lokola yo ndenge yo okata boye c'est vrai baartiste ebele balandi yo nayebi te oyebaki te baartiste ebele bakati basuki batiki mpe kovo boye nga kutango nakomi na aéroport mpo nazalaki na libanda nakomi mutu moko lokola nazalaki nao na suki ebele ava bakatanga biso na bino esango yo kata mpe suki tusa kovo nga me nga nakufeli te mpo nga nayebi ke tobanda kokata suki ya kovo soki moto akufeli oyebi yango eza suki ya matanga soki moto akufi nde bakataka mpo nga na kokata suki nakufeli te tusa o te Benjamin mpo akataka nga nabi te ye aza baba aza mopostolo mais namoni baartiste ebele félicitation mpo baartiste ebele balandi look na yo merci sango oimpose yango na kati ya société merci beaucoup alors otikali na look ya bababa yo moko ntango ye il faut sikoyo obanda koyemba ozalaka boxer oui obanda kopratike boxe obundi mingi wana na intérieur oui na intérieur kaka na Mbushimai na Mbushimai kaka oyebani mpe lokola boxer mingi te mingi te oui obandi kosalela Nzambe koyemba euti wapi
Voilà. Tant na komi na église, na koti na intercession. Na bandi ko évoluer na intercession. Siko na kati intercession, na bandi ko tinda banzemo ya intercession. Na kati ya kotinda pasteur amoni ke nazo tinda banzemo bien. Nda yebisinga ke moni choral oyo. Na lingi okota obanda ko aider bango parce que bazana muto ko chela bango mélodie te. Choral ango nde choral Comek. Nde na koti na choral. Ezalaki choral ya église. Ezalaki choral ya église. Nde na koti abandi kocha mélodie. Na tawana je crois to komaki déjà ba 2002 2003. Oui. Nde obandi siko ko aider ba. Ebandeli na ngai. Donc au départ ozalaki no musicien. Non. Ozalaki no kaka frère na kati église. Normal, oui. Ceux qui nani na kati intercession yo zo yebisa. Voilà. Nde pasteur ayoki même na louange na église. Frère Benjamin ya otinda louange. Voilà. Nde pasteur a découvert talent. Amoni ko koki pe ko aider bandeko tout ça. Voilà. Bandeko wana obo bandaki na bango choral lelo bango nyonso baza na choral wana. Bango nyonso bazate ba mususu azali mais ba mususu tozana bango. Neti moko azawana. OK. Oui. Alors ska osala ndenge nini? Otikalaki kaka na choral wana ti lelo to obimisa choral na ndenge mususu. Voilà. Choral église kaka ndo zoyemba to obimisi choral mususu. Merci Sango. Tango to sali album à liboso, autobimisi chiffre 3. Je crois en 2009, 2011. Autobimisi album à chiffre 3. Là, na yeko sala siko déplacement na ke Félicite. Na kokende na ke kuna na umeli. Mais bango batikala bazo sala ka musala. Wana choral église. Kaka choral église. Voilà. Tango na kei na yeko zonga siko na 2019. Tango na zongi comportement au bango ba affiché na muto avuti libanda mupaya pas même bonjour et là au côté et touché ngalobi comment bandeko to salaki ensemble na kokende nanga to soinité problème moko te tango zala kuna bobanda osolola to banda osola te yo bwakaki bango po komi na mboka eza évoluer otiki bango na kisasa non ezalaki bongo te d'abord na kolungwa tolungwaki na quelques membres ya chorale tokendaki nango Mbujimayi tango tokomi Mbujimayi tolungwe Mbujimayi tokei Lubumbashi tokomi Lubumbashi nde nayebisi ba korisa mosusu ke ngai awa nazwi voyage ya Félicite il fallait nazongisa bino na Kinshasa nazongisi bango na Kinshasa natikali na frère Dadi na Deli bango balobi ke biso totikana na Lubumbashi alobi ça va na continuer voyage tango nakei asala à peu près 6 ans libanda mais bango nde to banda ko sona bango mais bande mususu batikala na Kinshasa to banda ko partager te peut-être ba sepelaki te na kende la bino peut-être na sens wa tango bokendaki bozwaki producteur ya Honda me maki bino kuna bieza ka ko débrouiller bino non producteur te sana pasteur moko abengisaki ngai pasteur Louis Dor kasumbi bisika za nzamba pambola abengisaki ngai na Dirba ye muto abengisaki asengaki oya na bandeko to abengaki ka yo moko non abengaki ngai moko donc ezalaki tout à fait logique mutachaki makambo nyonso de permettre okoma kuna bandeko batikali awa na kati orchestre na kati église siko bayimiyimi trop balobi trop ndeko atiki biso il fallait voyage mosusu ekoya ke basengi biso nyonso tokende soki voyage balobi ke yaka nano yo moko mona terrain omema mikumba nde nini oyebi kote ozokende te peut-être tango oyaki na bakado te peut-être oyaki na bakado te bandeko bazelaki kozokenda mwa bakado po ezala sango soki nalobi mboka oyo epesi ngai pasi makasi posa ya kolakela yango mabe eza Félicite c'est vrai mais nakolakela yango mabe te parce que ezalaki mboka na ngai oyo nzambe atindaki ngai mpona kolamba ngai parce que pendant 6 ans ou bien 7 ans ezalaki ya souffrance kolia pasi kolata pasi donc nakoma na niveau ke ozoyembela nzambe mais c'est sûr na makolo eza koto oyo couleur mosusu koto oyo couleur mosusu voilà Afrique du Sud moto akoyeba te donc nasali boye na souffrir makasi na mboka wana pasteur oyo abengaki yo wana asundolaki yo après bon soki nalobi ke asundoli ngai eza mabe donc charge ezalaki nde makasi parce que ekomaki na moma ke bengisa mwasi na yo na bana baya siko charge wana ekomi mwa makasi fona mi débrouiller okola mutu nyonso parce que mboka wana eza mboka te ke ovanda otalela mutu
faut travailler sikoyo ekomi pasi mpona ngai okovanda boye okei musala moko bato baza awa mosusu bayebi bazobenga yango mosala libende ya kokengela mituka ya bato ya baindien ya bachinois ya basud-africain na baparking so moto akoti na supermarché voilà nakodima yakota naomona bandeko na biso aba bacarde ndenge basalaka wana motema esalanga mpasi na bimisaka oyo naza nango moke namonaka nayebi mpasi ndenge ezosala libanda mboka nasali boye moi makasi donc ozotravailler le 1er jusqu'à le 30 souffrance ya makasi kaka po ozwa eloko ya kolia ozwa eloko ya kolia ndako ya bato futa miziki kuna eza lokola awa te makambo ezosimba te sikoyo na banda koyebisa nzambe butumo eske otindi ngai awa po oboma ngai ou bien mpo ngai moko nayebaki teke afidiside ezalaka otoyo obanda koyoka lisolo na banda koyoka na ngai lisolo na banda koanvi yango kutu te me otindeli ngai nini na mboka oyo nakovandela mboka kitoko nazosouffrir zongisa ngai ata na mboka na ngai banda bakanga baporte ozonga nde nini ata ya biye eza te wana mwasi na bana bazaka na Kisasa mwasi na bana baza na Kinshasa na Lubumbashi bayekola na ngai je crois après 3 ans pendant 3 ans wana yo moko nasali boye sango na yebiso na souffrir makasi ya makasi bato bayebi na souffrir na mboka wana makasi siko bata wana namoni ke ole na continuer na ba misala oyo nazwa eloko te malamu na banda ata komata bangomba na sambela nde na banda komata nango wana na Afrique du Sud afongoli bangomba o lelo bapasser mosusu na bafrère mosusu batikali bazomata kuna ka na Afrique du Sud na Durban na Cape Town na Johannesburg donc boza parmi bato oyo babandaki lisolo ya ngomba voilà na Afrique du Sud voilà parce que ntango nasali bavideo mosusu oyo nasalaki ya Filicide esali succès awa bato bazopesanga baraporo bavideo na yo ezosala succès awa yo oza wapi ngalobi ata mbongo ya mutuka nakoma Lubumbashi naomona ngo wapi vie eza pasi awa nzambe aye kosala grâce asali ngolu na 2019 na septembre azongi ozwi quand même billet azwi billet ya avion ya mutuka moko afuteli nga billet aza passer JC Kayembe nzambe abatela ye bisika azali apesi ngai mbongo alobi zonga nanu mboko ozolekisa ta place oyo zonga nanu nzambe akoti na nzela na ye oui nazongi Lubumbashi nasali concert à Lubumbashi échoué ntango nakuti bandeko tosali concert échoué nakomi awa akoma boye confirma bakangi makambo nyonso ngai nalobi awa namoni ke naye komidinisa lisusu nakokoma wana sikoyo na ba stress ya mboka kote euti bandeko bamoni ngai ata bonjour ya pamba eza te esali ngai pasi ozongi maboko pamba sans cadeau sans ke bango bayeba pe pasi oyo omonaki kuna bilamba kutu ya kolata eza te ozongaki sans elamba bandeko oyo bavandi na Lubumbashi toke sorti nalati bilamba oyo namonaki kende bilamba na ngai ya sapo bango moko na bango ayebisi ngai ke soko ozolata biloko ya boye na Kongo tokoyemba na yo te naleli nzoka effort na yo nyonso nde yango ti olati wana obi awa nabomi nde ngai nalobi nde fin me ndeko moko alobi soki olati susu bo dimanche ezoya tokoyemba na yo te wana azolobela dirigeant na ye naleli na motema nalobi jusqu'à quand nzamba aosala ngai kaka na travailler ka na pasi est-ce que kosalela nzambe il faut kaka kosouffrir na comprendre ke ezalaki moto kesemane nzambe abanda kolekisa ngai na banzela moko mpo nayeba ke oyo kokoya liboso nayeba bien kogere yango très bien alors opusani ozongi oyo kokuta bandeko ya Comek bato bozalaki na bango na kati église na pasteur voilà alors bandeko ya chorale bayambi yo na esengo te bayambi ngai kutu te bayambi yo kutu te balingi yango nalobi na mosu eza conflit ya bakado bamoni ke yo obongaki me lisolo na yo nyonso ozobeta lelo bango bazalaki nango te sikoyo pasteur na église ntango ozongi kaka na kati église wana kaka na kati église wana ti lelo siko Comek oyo okomi nango eza kaka Comek oyo tikaka to osali Comek mosusu voilà
sikoyo soko sali komek mususu te ezaka wana suite ya bandeko wana eza nini voilà ntango na ye nabengisi bango bazalaki na lubumbashi na bite bozonga nano awa tosala mosala nde ye lokola aza très fort nadi mokadi abandi koluka bana mosusu toluki bana parce que nakomeko tozalaki liboso mingi tozalaki bato ya age moko bamosusu bamikolo na biso siko koyokana mingi ezalaki te to babanda kondima ki leader ou bien onction oyo nzambe apesi ngai po bamoni yo place ozokola voilà ezalaka bongo bato bamonaki yo place ozokola ndenge ozosouffrir c'est tout ça eza mpasi mpo bandima yo babanda kondima te mpo na bango bon ngai nazalaka travailleur na société me nalia te te nalobi comme ça bango bandimi grâce na profite bango tosala bango mosala donc koloba bien eza ke nasali komek mosusu sali komek mosusu voilà oyo église etikali batikali pasteur asali yango problème te asali yango problème parce que ayebi makambo nyonso ayebi oui effectivement makambo oyo nalobaka mpe naza kozongela lelo ce que vous devez savoir dans la vie soki ovandi na bato okoli na bango otamboli na bango moto na moto aza na grâce parce que Bible lobi à chacun de nous la grâce a été donnée amen selon la mesure ya don ya Christ oza na grâce oza na destin oza na économie ya nzambe à un certain moment likabo na yo wana ekozwa l'âge d'or il faut ebima eyokana na miso ya bato amen le premier combat okozwa eza bato bokolaka na bango nayebisaki bino l'autre fois moto mosusu boza na ye baninga tant tobanda kokola na vie biso nyonso tozalaki na makanisi nga so nakomi na 25 ans naozala pa na ngai naosomba da ye ndako na bandokende poto naozala na bana moto na moto lokola bilenge arevaki vie na ye alingi azala nango après voilà mais ntango topusani bamisusu bakufi ntango topusani bamisusu barealize koleka oyo balobaki mais bato mosusu ata 1% ya oyo balobaki bazwi yango te alors motema mabe ekouta wapi motema mabe eza kaka mpo na baoyo bozalaki na bango bayebi ke boza baninga bino nyonso boza bachomere mais yo koyebisa te kokoma osala na DGI bokoyokana te voilà bokoyokana te ayebi ke bino nyonso bokendaka makolo na ekole mais jour akoyoka ke baye kotiko na mutuka komba ekobanda mokolo wana bino nyonso boza baninga boyembaka place moko mais yo koma bo babengi yo moko nde baza na besoin na bino nyonso te babengi kaka yo moko bango nde place problème ezali bino nyonso boza bacaméraman mais mpo na nini déjà bengi kaka yo le problème commence bino nyonso boza basi baser à quartier bosalaka kindumba place moko mais pourquoi bakobala ye samedi prochain problème ekomi bino nyonso boza bajournaliste mais mpo na nini kaka ye nde baza kobenga donc ennemi akouta mosika te ennemi ezali kaka moto bokolaki na nde bana koexplike bato okoremarke soki okobotombwama na société moto akobeta pase na yo makasi eza kaka moto oyebanaki na ye abi bozobanga ye onga nayebi ye komone benjamin te komone tutu tokola na bango place moko te azalaka boye te abandi kodétruire yo na masolo ya kala baza na difficulté ya kobeta bolamu ozovivre lelo eza nature ya motu nayebisaki bino ke jida aboma yesu te mpo na mbongo parce que jida moto abandaki kobomba mbongo ya yesu soki jida azalaki na posa ya mbongo ifalaki baka mbongo ya yesu nake koteka yesu kaka na biloko misato na suka mpe ya mibomi kaye abomi abomi ye mpo na nini abel pesa mbeka na nzambe yo mpe kaye pesa mbeka na nzambe nzambe ayoki abel olie kaye atuna abel osalaki formule nini mpo bayoka yo yanga na bomba yangai baboya mpo nga mpe nalamba bandima ya ngai abomi ndeko na ye abel siko abel ake na formule ya kolamba bon nzambe akoyoka esu ndeni mpo moto azalaki na sekret wana eza yeyo olie ozwa sekret mobomi ake na sekret yo siko okosuka ndenge ya des personnes de fois bazobundisa biso bakobotola oyo toza nango te mais balingi biso kaka te tika bango basala mosala na bango parce que Bible elobaki chacun de nous aura ennemi les gens de sa propre famille amen tika Judas sala mosala na ye Yesu pa sala oyo ye mais nzambe akobatela parce que alobaki l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui le craignent et les arrache aux danger quand tes ennemis viendront comme un fleuve l'esprit de l'Éternel le mettra en fuite ils te feront la guerre ils te vaincront pas ma promesse c'est Ali tenez-vous tranquille sachez que je suis Dieu même dans le moment le plus sombre de la vie il sera toujours à côté. Kobangate, si tu es dans le bon. Ozana don, ozana grâce, bitumbeza vitamine. Soko ozana don, ozana grâce, bitumbeza vitamine. Soko boyi bitumba, oboyi bakomba, oboyi bataki, tika na yo. Moto ya yebika kozana grâce, ozana étoile. Soko boyi bitumba, c'est kozana ngote. Moto a grâce, moto a étoile, bitumbeza la vitamine.
so mikolo na batongi nga to kwa mikolo bazo finga nga mingi ozomona ke so botali même sato komona ke na komi so mwa kitoko koleka po ma finga eleki mingi tonganga finganga calomnier ça me fait du bien je me nourris des attaques et des insultes mais so bokitisi ma finga na mona lokwa na kondi mwa muke lokwa na yindi talaka muta mwindu mena mona ke na yindi c'est que mabe koti allez Benjamin Kayombo nous sommes en direct à Israël. Allez oye au créer Comek Moussousou. Voilà. Il faut ce que vous bandez l'isolo à Comek Moussousou. Oui, l'isolo à Comek Moussousou n'est au Sali Chetemba. Village Chetemba. Vous avez à Chetemba. Chetemba. Chetemba de place où Jésus m'a libéré. Non, non. Ah. Jésus m'a libéré. Il y a un savant dans Cardinal Maloul. Ah ouais. En face, il y a maison communale à Kishas. Ah ouais. Voilà. Vous avez dit que longola ba ange tozongela na voilà to bandana na Chetemba to na Chetemba première sortie hein? Oui wala ndi boye pena ko chia batu baye babino premier concert à liboso ya ngwana na Chetemba dida 2021 2021 ouais oui wana ebeti makasi bala nzambe basepeli batu basepeli balobi to banda ko zero kala ozalaki wapi wana yengena banzembo lokwa nini na yakina wasamba zambi wani wa nzambe sungangai nazoyemba par rapport ya ona banda komona kuna nzembo ane ye banda ko lisanga mingi wasamba zambi wani wa zamba wasamba jimwanu akumbe lukweba yepo wanji weba nyinji wapenda mukulumpa wakujulu zambi wanyingenda ni mwanja muntangila kabyana bikwambila kwa kubalwanyi mbwachini memei wachinyi mema zambi wanyi mbwachinyi memeu kuyikwa kubwa kunsamba pona nini ngai ukoko pambole penga ite opamboli batu nyonso ebongo ngai okangilo la pona nini fongola lola tamuke ngai pena beneficier sala ta ya suka sala lola Samson pesa ta ya suka ata ya muke oh, comment pamboli sango ebongo tika ngai ndenge ata yo moko nazomona sango aza témoignage azanga kibana opesi ebana Alléluia ata ya muke wow Jésus sango azala ki komba 8 ans botaki te ngai Alléluia namona ki sango makolo pesi mituke oh Jésus kosala ka grâce te Alléluia namona ki sango muta masumu pesi molimo mosantu esko koko pesi Alléluia grâce ya mukie ata muke ata biloko ya bambwa ya se ya mesa bazo ata ya suka pena lokota tana ata ya suka mbolo ata yes tosali wana esimbi vraiment esimbi après 2022 nde toye kosala Cardinal Malula tosali igwe beti igwe wana bobimisi na album te ezaka concert ezaka makambo nyonso na obeto ezaka concert donc album te voilà frère bozala yembaka pe yende basa bato bayokaka wana basi oyo ebetaka na nsima basa wana ebetaka mongongo ya monene uji mulengele ye wana non nani eli bolukelanga nano boluka nano kiti frère il faut akota il faut china le côté moko pena na loka baba wana fona baba ye wana namona ngona TikTok kaka baba no kaka baba bisika nyonso nakende bato bazotunanga wapi muntu abasi wana wapi nalobi wana za mwana na ngai fona tambolaka na ye malgré bato baobengisa biso bamoyen nano esimbi te eza kaka yaka nano yo moko ekokoma banda kimia nayebi esaleli ya nzambe ekokoma nzambe azomema yo ozokende eza moto bazopelisa yo vandaka kimia okomona moto ndenge ekopela yo mo bando mituno oyebi nzambe soki akani koexagere na bolamu okomi na tendance oluka nzambe oloba nzambe ekoki pesa bato mosusu vraiment chintu makumi ya nzambe yo moko obi nzambe oyo nini anu mema mais pesa ata ndeko mosusu po eleki akotondisa ekolo na yo na mafuta na farine ndenge asalaki na veva sarepta un peu de temps tiaka motema un peu de temps lisolo ya pasi ekobongwama
On va mettre l'isolo comme une nostalgie. Amen. Pinzoli nyonso esi apambusi. Amen. Okomi moto aesengo. Amen. Yenda zongisaka esengo na elongi ya mwasi oyo asekaka. Alléluia. Oyo asungaka basi ya maboma na fulu na zemi. Baboti na césarienne te. Oh Yesu. Alors que na poto mindele balobi po bota bien il faut que na ka sepen. Batalaka libumu mwana komi wapi. Mais moto aza na fulu. Azoliaka na fulu na alali boye malili. Yes. Malili posa kosanza baluki boye munganga talaka ete. Mais jour akobota kaka na fulu wana aboti mapasa. Moninga na akati ye na mwa mulangi akati ye bana ngolobi na balabala bazoki mambanga. Alléluia. Babimaka pe bandemike te. Nzambe wala nde nzambe na biso. Amen. Zosunga basi ya maboma bazobota na césarienne te. Alléluia. Nzambe ya ndenge nini? Soka ye na vie na yo makambo esili. Amen. Ayaka na bomo ya veuve ya Sarepta. Mwana komi. Ayaki epai ya mokakatani ya 38 ans. Tango aye makambo isusu akobwaka na mai eza te alobi simba eloko na yo tambola kende. Amen. Soki Yesu aye lisolo esili. Amen. Lisolo asika il faut ebanda. C'est comme ça que ça s'est fait. Merci. Alors on va aller de l'autre côté. Tozwala nous nangaki tota na nous extrait moko pour proposer biso. Comme ça tozonga. Et puis tu continuer les solos à ba concert et on ndenge betagi. Merci. Si tu comme les solos longola ba. Na ningi pena concert oyo kovo na yo zolo be. Kovo na zo mona na kekolobela. Et le véritable baka. Bon, tokena no l'image, on se retrouve après deuxième partie avec Benjamin Kayombo. Nous sommes en direct le 16 dames soki sangwa zongi et baraka sangwa zali. À tout à l'heure.
Bien, merci beaucoup. Nous sommes en direct, messieurs et dames, avec frère Benjamin Kayumbo, Chorale Komek. Allez, on va terminer pour la deuxième partie. Nalingaki bakotisa mutu ya base, poto kaka base à partir ya ndako yoka. Bino bocha base na ndako ngape na ocha awa. Milinge ko bimaka na sima makambo ko kaka milinga moko bimi awa. TV kufite. Mais TV za normal. Milinge zo uta partir awa. Oka. Na libandi ya lelo ya yo. Kovo yo komisade milinga. Vraiment. Oh là là, Dieu soit loué. Amen. Alors, boye, bobandi ba concert, bobeti na Shentemba, Shentemba. Ba concert wana eza bandeko kaka nde mutu baza ko sponsoriser bobeta. To eza initiative ya bino moko. Non, biso moko. Bino moko sikolo. Sponsor te loko te. Bolobi te to mekana bandeko pe bayoka. Oui. Bolo kende na cardinal. Biso moko lisusu. Wana zo yemana groupe ya sika. Kaya recruter. Kaya sika. Voilà. Oui. Bandimi yo. Ba oyebisi bango banzembo bakamion sur bandi normal. tosali barépétition bakangi banzembo bien tobandi banzembo nini oyo ozalaki nango mpenza oyo olobi oyo eza lisasi na banzembo nyonso me oyo nde eza mpenza masasi na ebandeli ntango ozalaki na likanisi olobi tobeta concert olobi mpena oyo eza soki tobandi oyo nde ezalaki lokwa nzembo nini ezala no chiffre 3 oyo wewe na udi mulengeli wewe oui na wansambo na beti ya muke uzu mulengele bam 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 na mbena ozela ba nzamba pambola yo kombo nani kombo dadi dadi nani dadi mukadi bazo wana oyekola na classe eyaka boye te en tout cas natangi ina te otangi ina te eza don biso nga na biso na bino nga mpe natangi fasik te vraiment biso don kaka amen bato ya mayele batikala na baklasse biso eza likabo toluki eloko te ye moko akani biso atiango na kati soki ozotuna nga ndenge nini ezosimba eske nga na koyeba vraiment nga nayebi makambo wana ndenge esaba yango mutu moko atuni ngai papa eske oyebi niveau komi nalobi niveau nakomi nazoyeba te nga mpe nazoyeba te niveau na biso ezaka nde tozali boye eske biso toza na niveau ya wapi tokomi na niveau ya bana nzambe wana nde niveau na biso amen zala lolendo soki ozwi molimo mosantu meilleur niveau yango wana baniveau mosusu eza wa eza na eloko te amen donc ndeko ye awuti Afrique du Sud yo ozelaki quand même patient to aye kozwa yo na nsima yo mpo ozalaki na groupe wana liboso yo ozalaki na patience ke un jour ndeko akozonga kaka nai na patience ya makasi tala biso tosala au moins 8 ans 6 ans katanga tozozela ye voilà tozozela ye bango bana Kinshasa bazobenga bozokemba totinda babie bozonga tokembi na katanga wa kolala na bapharmacie na baboutique basalon de coiffure talaka pour la première fois okoma na katanga malela katanga nano yo ozaki noa nano oyoka yango te mais tozelaki leader plus de 6 à 8 ans comme ça à zongi et puis nzambe asungaki ye na orientation pabo ozwa vol ya Ethiopien directement Kinshasa il fallait zonga na katanga po atikaki basoldani na front aya kozwa bango lera ye ya yaki avant ngai nana ya covid ekalinga lisusu ezwi biso mwa temps ti baye kopesa faveur naye koya mpona koya kobeta Shetemba donc toyaki vraiment na absence ebele terrain eyebaki biso mpe lisusu te efale sikoyo koluka ndenge ya kozongisa chulululu chiffre 3 ezonga salelanga nano eloko moko ya Shetemba oyo bino mibale yo ozobeta ya azozongisa eloko moko ya Shetemba wasamba nzambi wanyu wasamba mulino muyinjingenza nzambi wasamba nzambi wasamba inyi mwana kumelukwe wachini bebe nzambi wanyu wachini bebe kuyiko kubwa kusama mema wachini bebe wasamba mwipa wanyu wasamba mugatanga wasamba mumilango yendingaza wasamba
Nzambe na ngai. Soki tokomi na lola. Ngamoko na oyebisa Jésus. Voilà barangi. Nzambe wa bocho. Est-ce que zali sumoto lelo koyeba nao. Wow. Ndenge nini tiktokers akobeta lisolo ya molimo alors que aza sel. Tiktokers akokomatela ba molimo ya molimo bosatu te. Ndenge nini youtuber analyser les choses spirituelles. Lui qui n'a jamais goûté au Saint-Esprit. Wow. C'est quoi cette histoire? Ndenge nini analyste politique. Ndenge nini Chel alinga condamné mutu ou azaki na contact avec le ciel. Chel qui n'a jamais passé sous la croix. Amen. Mais Chel alinga réfléchir. Ça, c'est un dossier spirituel. Amen. Il n'y a que les hommes spirituels qui peuvent en parler. Amen. Amen. Si tu n'es pas spirituel, n'en parle pas. Tais-toi. Tais-toi. C'est pas pour toi. Amen. Alléluia. Yo Chel beta ba makamuna ba sextoy tout ça. Ça la ba makamuna. TikTokers qui est ba makamuna bino ya ba matalana tout ce que vous voulez là. Boko sakaba. Ça c'est vos histoires. YouTubers le ba makamuna ya ba mboko ba kofuta les vêtements. Ça ce sont des choses spirituelles. Amen. Amen. En quelque lieu soit les cadavres, où sera le cadavre? Là ça s'enzameront les êtres. Alléluia. Comment tu pouvais comprendre Moïse liboso a buiso ardent nzete ya mobeso ezopela nzete ya mobeso Moïse alongoli bapapa lobi nzamba azalia yozomona yango il faut za la tiktokers il faut comprendre makambo ça c'est la spiritualité wana eza bondoki soko lokaka te okoyeba te baloki nde biso comment oh là là. Non, nous allons analyser, bah, église, boye, n'a pas analyste. Quelle analyse toi tu vas faire? Wow. Amen. Alors, boyembi, ok, c'est bandi, boké na Chetemba, bosali, après Chetemba, boké na Cardinal Malula. Voilà. Cardinal Malula, pe, bobetika na cadre ya, ndenge bozo sa la promotion ya banze monabi. Et on a likanisi ya kosala album, mais ça n'a pas gâté? Moyen des opposés. Moyen, jusqu'alors, moyen, sangu moyen. Moyen, il faut qu'on compte studio na norme, moko ya bien. Pour beau bimisation. Et là, moko ya bien. Les problèmes, vous allez on va en parler tout à l'heure. Nzamba au pourvoir. Amen. Na kimia, aux ala solo. Nzamba au pourvoir. Amen. Alors, bolongwe place wana boké na cardinal. To kota makambo place ezali pour terminer. Tant que boko tisko na cardinal, des places boké goyemba, Jésus m'a libéré. Jésus m'a libéré. Ne bobandi wana. Jésus m'a libéré, zaki a faire wana mususu bien zalaki ya yo. Jésus m'a libéré et Zanzembo ya prophète promesse Kalombo na papa Feling eleka. OK. Bango bayaki concert komi na suka. OK. Ba uti kutu mariage ya frère Feling eleka na bisi bango boya. Boya na baye na pesi bango micro. Bayembi. Donc nde loko esalaki ke concert ebimana. Eza Jésus m'a libéré. Vous avez la reconnaissance wana et la qualité à bana nzambe parce que na zomo na ba concert no yonso soko yembi ozu mwa nzambe moko ebise yo pe mbana no bayoka. Amen. Na ko si nzambe ngai moko te. Nzambe azamu tellement kazamu nene. Soki mutu mususu azo yemba na pesi pe micro yemba na yoka ka bien parce que oyo azobi misawana eza lokola na azo biloko azo ko sanga soso na monoko.
nazoka bien nakoki kosilisa nzambe ngai nakosisa nzambe ngai moko te jamais nakosisa après sa voisin lia wow comment Jésus m'a libéré de la prison des ennemis, je suis sauvé. Yahweh Yahweh ongolinga na boloko ya banguna nanga nakenanga Jérusalem Yerusalema musokumaka wakuya kimbali manjelu machishika Maranatha Aïe Jésus vient bientôt mukalenga tujanuka kwindila sala igwe Igwe prophète promesse oh non ayebaki valera nzembo wana komi na mbujimai pourtant bokoti concert nga nake mbujimai nakende na cadre ya misala nanga bato baye kozwa biso na aéroport batie cortège sikoyo batieli biso nzembo papa nga nazotuna nga oyo nini oyo mbala liboso na yo nazokaka igwe amen oyo eloko nini bopesa nga yango nano ntango naye koyoka naye comprendre nga naye koyebaka eza yo nayebi mpe ke eza prophète nazo comprendre ke eza bato basangani alors na kati ya concert wana nde boyembaki longola baange toyembi udi mulengele ezaka concert moko moko wana nde concert il faut toloba vérité esali ke ezongisa pasteur Mike Kalambai na scène oui parce que pasteur azalaki na suspension alobaki ke ye akoyemba susu te sikoyo moni na concert wana na insisté pasteur Sal est déclaré ngai kutu te yaka nana suspendaki Mike Kalambai président musique ah oui pendant période wana na makambo ekomelaka ye mpo na mwasi na ye voilà ouais je me rappelle baseli wana mwana mwasi wana atungisaki ye mwa mingi voilà zamba pambola pasteur Mike Mike azongi fo kaka bala fo abala po amen alongwa na boubu wana azosenga Mike Kalambai abala amen c'est important te fo abala amen soki abali akozala épargné na biloko ebele libende kumbaka ebende bolingo baremplace yango na bolingo c'est ça kuna makambo ese esili voilà oregrete déjà sikoyo ozwa ser mosusu bala na yo kaka tosisa makambo oyo po soki obali te oza exposé tokóma na baproblème baréflexion nga nalingi yango te amen tokutanangi na Kalambai na Paris napesi ye mbote place azali pasteur bala amen ntaba oyo baliesaka na bato ebele mingi alalaka nzala ntango obali te tozoyeba position te mais soki ozo otie mama okomi sécurise talo kwaka yumbu aza na mama aza na bana 6 oza na bana 6 oui kala te 20 ans de mariage ah ouais oui aza na 19 ans de mariage 6e oyo 6e oyo aza mwana ya 6e to non aza bana 6 oyo aza 7e 7e azoya ah ok otaki ya butu donc otieli eza mutuka na mai nga nazobundisa yo ti ngai mpe nakolongola sete oyo nzambe na mawa koma alors sikoyo opusani na kati ya concert wana tolobela yango parce que nde baproblème ekomi oyo eza lelo na kati oye koyemba nzambe elongola baange bobeta nano mwa baextrait epuis tokota na explication nango parce que namonaki même bana nzambe mosusu baza na kati église baza choqué mosusu bazocomprendre te likambo oyo eza nini est-ce que ezalaki ya solo ya lokuta version ezalaki nini qu'est-ce que tu voulais chanter avant to expliquer toyemba nano mwa moke bana nzambe bamatana na likambo yango parce que yango nde eza star a moment eza yo oh merci ezala na musique ya profane eza na musique ya biso po biso toza na musique na biso bana nzambe yo nde pour le moment oza na to merci talo influencé na kovo bato bakati na kovo eza yo tokei mabomba mina Yesu elaki nde ebandeli ya nzembo yango ebandaka pa mobimba ezobanda mobimba bato sikoyo bazozwa kaka parti ndambo oyo batie na TikTok tokobanda na ebandeli ya nzembo bato bakomprendre mabomba mina Yesu elakizamaki chefetwa ndekonanga na ebandeli ya mokili nino bezalaki liloba
oyo ezalaki nzambe liloba oyo elataki nzoto liloba oyo ezalaki nzambe liloba oyo elataki nzoto moninga na ngai okana koyebisa yo mabomba misato toza koyembela bino mpona kososola yango esengeli molimo mosanto akamba yo makambo mabombama ezali ya nzambe esengeli molimo mosanto akamba yo makambo mamonana ezali ya biso Yesu na kolokota lelaki Eli ya solo Yesu na kolokota lelaki Eli lama saba katani nyoso eko kisami atombolaki biso na ye na likolo alobaki na tata na ye nyonso ekokisami Yesu atombolaki biso na ye na likolo alobaki na tata na ye nyonso ekokisami Yesu banyokolaki ye babetaki ye bakundaki ye asekwaki na mokolo misato Yesu azali chulululu
Alléluia. Les ressuscités du troisième jour. Les chrétiens Makanisi Pasteur Baruti. Ah, de Beka. Oyembi Balobi. Comment ne pas adorer Jésus? Alléluia. Yo politicien, tu vas rester ici. Nous, on va partir au ciel. Nous sommes candidats du ciel. Amen. On va partir. Amen. Yo Ibagambom. Oh, Jésus. Bomakabato. Jésus. Zala Kuluna. Salaka détournement. Nyokora Batuna Mokili. Il y a un ciel à gagner. Il y a un enfer à éviter. Alléluia. Oh, yes. Biso tozo kende lol. Amen. De place togoye mbana Jésus. Amen. Togoye bisaye longola baage. Amen. Parce que ba angelou. Ba nanu bakoya malade te. Amen. Parce que angelou ayebi kozanga bana te. Amen. Biso de kozanga pasi ya kozanga bana. Alléluia. Angelou. Ndenge ozomona angelou wana ayebi pasi ya transport te. Amen. Angelou anyokwama te. Amen. Angelou nanu azanga eloko ya kolia te. Alléluia. Angelou ayebi importance ya croix te. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Biso nde babénéficiaire. Alléluia. Biso babénéficiaire. Alléluia. Merci, Il a laissé son trône, il s'est fait un homme. Il est venu sur la terre. Oh là là. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Oh il là leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Moi, je suis Oh là. enfant de Dieu. Et non, je n'ai pas un enfant de Dieu. Alléluia. Biso nde toyebi. Alléluia. Ti nazo expliquer nazo beta lisolo nazanga ki bana papa yo yaki Angelo azokama bi bazanga bana ndenge ayebi yango Oh là là. tango Oh là solo banazalaka kuluna olongoli masumu ya kikuluna lelo nakomi mwana bi Angelo kuluna ezala ndenge ikomi pas ça Jésus. il n'est pas passé sous la croix. Alléluia. Le sang a été pour nous. Oh là là. Biso nde makolo maki. Oh là là. Oh là Qui là. les a pour la biso. Et frère Branham a dit tant que l'épouse est encore sur la terre, Oh là là. qui les a l'efficacité. Amen. Alléluia. Importance à makileza tant que tozali awa. Alléluia. Makile kolobaka so biso tokei. Alléluia. Ezobatela biso. Mm. Ezobomba biso. Merci, Jésus. Yango ntango tokokoma kuna tokoyebisa ye. Israël babimi na Egypte bakomi na désert basali nzembo. Biso pe après passion ya mokili. Konyokwama na bizanga bana. Tokosala nzembo. Tokoyemba. Merci, Alléluia. Saint-Esprit. Tokoadore ye. Amen. Toba mobali ya boye tomona nanu te. Oh, Jésus. Tokoyembela ye. Jésus. Alléluia. Tokopesa ye bakombo. Alléluia. Nzambi ya bankumba ni baleka. Oh là là. Nzambi ya babaka ni basi. Alléluia. Alléluia. Wachimpanda washindamela na Alléluia. songa lima wachitenda. Alléluia. Aluwe musaso wa mesu Oh là là. Oh là là. Jésus. Les sauveurs du monde. tokoyebisa ye. Alléluia. Biso nde akufela mpo na biso. Alléluia. Atika lola bikomisi moto aye na mabele bafingi ye babeti ye Oh, bayimini ye yes. babengi ye na Belzebul. Alléluia. Alléluia. Angelo ayebi makambo wana. Alléluia. Angelo aza kaka tu es saint, tu es saint. Mais jour Angelo akoyoka kenga na benge wewe nzambi ya bankumba ni baleli. Akokamu. Azokamwa bi bankumba c'est quoi? Balela c'est quoi? Alléluia. Même na bitenga na zanga ka mwana. Alléluia. Nda pesi na zamba babaka ni bajika. Alléluia. Apesa kinga na zanga ki mwana. Alléluia. Kuna zolo babankumba na yo zolo babankumba bi ngai. Wewe expérience na ngai, expérience na ngai ezali nga na balaka te. La famille na biso nyonso bakanga mabota kaka ngai. Oh là Yes, là. Massia. Pour terminer, avant de à la frère, je voulais vous dire quelque chose. Peut-être que moi confusion. Est-ce que vous voyez que chaque âge, banda dantilelo, chaque âge a vu Jésus de sa manière. Oh là là. Kobanda dantilelo, mutuna âge nyonso. Chaque âge avait vu Jésus de sa manière. Adam na Ève, na jardin de Éden bavandi. Babande komona mutu boka yaka na pokwa kosolo na bango. Baza na forme ya muto bango babande komona. Soka ye babia mutu ngo ye. Basololi na iti abimi yake. Abande ko ya kotala bango ndenge Bible lobi. Mais Abraham tango avandi, Oh là là. Sarah zolamba na ndako. Amoni batu misatu babimeli ye.
bato wana balia na kati ya ndako na ye balaka ye mwana poazo wa Isaac mutu wana Abraham nda yebi Sara nda amonaka ye Ada amonaka ye te Ada aza na forme ya mutu amonaka Abraham pe aza na forme ya mutu amonaka très important. Vous comprenez le chaque âge a vu Jésus de sa manière. Amen. Shadrach, Meshach, Abednego, la fournaise épreuve. Bamoni quatrième personne a quitté bango na moto. Aye ko batela bango. Bazana elongi ya mutu bamonaka. Oh là là. Daniel na libulu en kosi azana forme ya mutu amonaka. Ba disciple pe bazana forme ya mutu amonaka. Paul na chemin à Damas azoki de ko persécuter Christ. Lumière moko eli tout qui est tu abi je suis le Jésus que tu persécutes. Il y a pas moni forme à Jésus là. Chaque âge a vu Jésus de sa manière. C'est le même Jésus mais abimi na ba forme belé. Amen. Pour yembele ndenge moko. Adam bando yembela ye na oya amonaka. Voilà. Abraham ba ko yembele par rapport à témoignage. Oh là là. Ba Jean-Baptiste ba koyemba na ndenge ya témoigner. Paul ba koyemba na ndenge na ye. Mais pour sa seule gloire. Biso pe na âge na biso to koyembela na ndenge na biso. Amen. Pour chacun a vu une expérience. Amen. Après qu'on soit victoire en expérience au boy na yembela Jésus. Papa longola ba ange. Longola ba ange. Pesa ngai ba ange ba yembeli o mingi. Alléluia. Tikela nga couloir. Amen. Tikela nga couloir. Amen. Asala moi eloko. Amen. Inspiration wane uti wapi? Merci Sango. Papa Israël. Nazalaka na difficulté soki na yembi eloko na bandela ngo lisusu parce que eza na source moko epesaka biloko wana source wana komona ngo Jésus Christ. Amen. Chaque fois soki nazoyemba makambu ezoya ebele ezowelela naza na biloko ya grave na sina yemba par rapport ya ke bandeko nazalaka na bango bazalaka prêté pona kozwa na sina yemba biloko me okomi boyo lali ekomi koya lisusu moyo okanga ngo ata na ndoto eza te na yemba ka biloko ya makasi to surtout ba révélation nzamba salanga ngolu wana siko soki ka na sina fukami naza connecté makambo ezobanda koya makambo ezobanda ko ezowelela yango moko même na studio so na latikasi kana banda koyemba ezalaka bongo donc source na ngai eza Jésus. Jésus longola ba ange. Yesu longola ba ange. Ozobo msante boyemba na lola déjà. Vraiment. Ko yaka bukolo wana. Nzembo wana bon après 120 ans on a osala na sia mokili awa nzembo wana ekoya. Nzembo wana ekoya. Ekoya. Kola ko chama loba. Ndenge tozolo ba boy, ndenge mokili ningani boy pona longola ba ange même na trône nzamba sa yoki déjà. Alléluia. Asa yoki ke ezana mutu moko ezana luba moko ayebisi ngai ke nalongola bange ayemela ngai eza moluba mwa linga beta coup d'état na lola te oyoki yango te yo ozalaka na congolais na réflexion abi baluba balingi babeta coup d'état na lola bokomela bawewa kuna transfert ekokoa pasi oyoki congolais oh sango vraiment babi baluba bazoya na lola awa vraiment. Oui, baluba bazana lola. Amen. Mais bazala baluba te. Amen. Bazande baranzambe. Amen. Baluba te. Amen. Kuna muluba zate moswahili azate. Alléluia. Kuna zaka épouse corps du Christ. Amen. Ne bakoti bake kutana mobali ya libala. Amen. Yango na biso chel ko beta makambo te ça te concerne pas. Amen. TikTokers ko analyser te okoyeba yango te za mapapa. Amen. O eza bondoki foka bandoki baloba. Bandoki Amen. biso. Amen. Ko za binote. Amen. 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 Alors, boye na concert wana eloko mosusu bana nzambe nayebi te wana foto tuna ngo Michel babi kovoyo ezolakisaka okoloba na nzambe makambo nzambe apambola frère Michel bisika azali aza moko ya moto oyo mapapu na ye mpe tomati tozokende parce que concert wana etambolaki mpe mingi très bien na nzela na ye tozwaki mpe mwa lisungi ezouta libanda tolandaki yo na concert ya Michel boyeboye nzambe apambola ye mais nayebi te ke alobaki yango na ndenge ya mabe très bien alobaki na ndenge ya mabe te eza lokola moto akufi liso balobi ke papa liso na yo eza ya kokufa eske bafingi arapele ngai ke naza na kuvu mabe eza ozaka na libandi to ozaka na kovo te libandi peza libandi peza po moto ya libandi atakati kovo connaisseur soki avandi alinga ezaki kalungu nzambe azwa lokumu epuis après ça eloko mosusu bana nzambe nayoki esali mpe polémique ko éclaire bana nzambe toyoka yango na yo toyoka chinois te tolobela yango
toyoka chinois tolobela yango kaka bamisanaka te fo toyoka mama tete mama tete chims wetu toyoka yango nano toyoka nano ndenge benjamin akoka chine toyoka yango nano on se retrouve après bamosusu bazoyebisa ngai tika koyemba tobanda kokende na chine nayongu tika koyemba tobanda mosala ya kochinois tokende na chine tosumba barobe tobanda koteka nde nalobi na motema soki nakomi na chine nalobi hiho 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 naloba hiho hiho nakoloba hiho 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 bozala kimia soki sango azongi eyebanaka kisango azongi soki natelemi ate elilingi na ngai kokovanda te nyonso ekotelema soki na voyage nakei na elilingi soki nazongi ezongi sango azongi zala pomba na se na moi boma bato ndenge olingi utiliser justice zwa armée utiliser bato tu oza na raison ekobosana te ki ya un ciel à gagner ya l'enfer à éviter biso tokende lola Amen. Tozobanga liwa te soki liwa ye c'est que c'était la voie. Nous prions Dieu pour aller au ciel. Brana m'a rassuré biso alobi liwa ezali taxi e komema biso na ndako. Amen. Soki nkolo abongisi po nango nous partirons. Soki asilisi musala pour la biso tokobanga moto te armée président premier nous allons respecter ce gens-là mais tokobanga bango te soki bakangi biso babomi biso le reste nous allons au ciel. Vous nous avez aidé de rentrer dans ndako na biso tozonge pa ya tata. Alléluia. Tozonge pa ya papa. Critique, insulte. Kanga leçon au sokoza na étoile. Tu dois te nourrir des insultes et des critiques na ba kabal. Moutaza na grâce. Soki ba critiquer était eza grâce ya ba chinois. Soki eza grâce originale, il faut pas finga yo ba critiquer. Amen. Et ça me fait du bien. Tala moi mande fundenge. Tala moi tenti soki te o na ngo mikolo. C'est ça ba te ya ba insulte. Il faut insulter encore davantage. La petite famille à policier ya kufi mbote place bazali ba condoléances pa na bango. Tozala bino de cœur, tokoya na matanga. Toka susu morceau moko comme ça aussi sana. Ah ce qu'on a morceau yo beti li solo ya Mama Denise azana ze. Yo komi gynéco, sala ki examen. Mama Denise azana 58 ans. Moi c'est à mon compte. Mama Denise a 58 ans dente na pesi mbote place azali. Zamba pambo na Mama Denise na président bisika bazali yo ne mutozo informer peuple kazana zem vraiment abomba bango na makila na ye amen a protéger bango alors toi maintenant likambo chinois avant de parler de Mama Denise et puis total programme nini bozala ngo pour le moment voilà ba difficulté nini bozala ngo comment nzambe akoki kosalisa bino à travers bato amen merci beaucoup ba chinois balobi ozo exagérer na lekisi ozo exagérer vraiment comme na ngingo soki ezalaki lola sebi ya ngingo eko sana ngingo nano kesi nte depuis okendaki c'est nana kendaki bongo ngingo donc yo photo betso concert na Chine odota ngingo merci papa Israël babi eza manque inspiration non so ba lobi bongo bango quand même mutu ba président donc ezouta et pas nzambe soki mutu alobi bongo il faut azonga na mabolongo aluka asenga nzambe pardon parce que okuta mingi bato bazo critiquer biso basambelaka te bato bazo critiquer biso ebele baza ba paye mais tozela bango na parking ba rejoindre biso babongo la mitema batika masanga batika mabe nzamba za pona bato mabe mais babongo na mitema na bango mais bino bozo yemba liso pona édification te bokomi koyemba père moko ka pona sentiment alors que koyemba il fallait que la adoration ça c'est bien mais aussi édification na corps mais c'est pas le cas pour le moment sango koyemba otozo yemba biso choral comek mingi tozo imiter bato te eza na muntu mosusu avandeli nzembo ya mutu avandeli nzembo ya mutu avandeli yango avandeli ya oyo po asala ya ye mais tango kopesa litoyo oyoki kaka tushe oyo eza ya mutu tele baparole eza ya mutu tele mais biso bongo te biso mingi eutaka tango koti na mozindo ya priere na mosusu banze mosusu tozo compose olali oyembi nzembo
mwasi azwi audio ya nzembo apesi yo tala makambo banda koyemba yango biso toza bongo siko ingo relaxing eza histoire ya kolakisa ke oyo ngai naza nango nakotika yango te nakota na ya mutu mosusu mabe ya bato bazokata nde bamorceau ya bazokata bazolanda intégralité ebandeli balandi te me bake kozwa kaka parti ya suka ngai nazoyemba koma nakotika koyemba nakoma commerçant nde eloko ezoboma biso mingi lelo soki moto azoteka nguba biso nyonso tobanda koteka nguba surtout congolais soki moto azoteka bilamba biso nyonso tokota na bilamba soki moto akendaka lufu biso nyonso tokenda na lufu soki moto akendaka dubai biso nyonso te garde bande na yo même na ministère koma okozala yo moko oza prophète oza protocole oza moyembi banyonso wana okosala yango ndenge nini garde nanu moko o avancer nango tozala bien en fait eyembeli na yo eza na batype ozopesa baexemple voilà oyo voilà siko bato bazocomprendre forme ya koyemba na yo c'est ça donc avant oloba eloko olekeli yango na exemple avant okota peut-être langage nde eza bien compris te oui alors après wana boye koyemba likambo ya tondolo oui tondolo lisolo ezalaki nini oui tondolo quand est-ce oza informé que mama Denise aza na zembo oui eza exemple eza exemple tondolo eza eloko oyo eza négligé ezalaka kaka na zamba ezalaka libanda te baorange eza libanda bamandarine eza libanda mais tondolo ezalaka na zamba mpo ozwa yango il faut kota mozindo ya zamba makasi ozwa yango yana toloba bien ke eza na valeur te nde ba David voilà eza na valeur te mais mutu moko amoni ke soki nzete ya manga naza nango te mpo nabuka nakende koteka nzete ya citron ou bien orange naza nango te me nake koluka eloko nako kofutela mbongo te mpo nozwa yango nakenga moko nazwi yango eloko yango ezangi valeur alingi na expliquer bato nini eloko ezangi valeur ezokende inde kokota mpe na chambre ya mokonzi tango ekomi na chambre ya mokonzi ezwi valeur oyo ezalaki nango na kati ya zambe te nde message nalingi na expliquer bato me bato balandi nzembo na ebandeli te bake kokata kaka parti wana balance David mpe ezalaki kako voilà David azalaki na zamba voilà mokolo moko batindi roi mpo bakende koluka batindi bainspecteur bokende oluka moto oyo bakoki kowendre kotia mafuta bayisiko na ndako ya badavid papa ya badavid mpe avandi nde bayebiso ya mini toyei kosala inspection tozoluka moto papa David abimisi bana na ye batanga na UPC voilà atie bango abi baoyo basilisi na UPC inspecteur atali alobi te oyo te balongoli bato ya UPC batie inikini batali babi te oyo te babiso bato ya ifasiki voilà bateli ye batali babi oyo te abi bon toki Afrique du Sud batali oyo atangi na université Afrique du Sud abi ye te bake na oyo ya Sorbonne abi ye te mais ozoluka nini awa bato batika lisusu te me naza na mwana moko me atangi na États-Unis baye na oyo États-Unis abi ye eloko eza est ce que oza ata na mwana na moko oyo akala abi oyo wana tokokonte ebana te wana mulabakana jingi moko aza kuna wana aza mwana te mais tolingi tomona abi papa bokoyoka soni oyo kutu ya makasi ya ba IPC na bibisi awa bato ayiniki bato ayifasiki iloko lokola na wana awe eloko sa ntango bake kozwa David na zamba babi moto yango nde ye tondolo nde ye oyo ezangaki valeur tozoluka message na ngai ya wana amen donc biso tozalaki batondolo na biso mpe tozalaki balindanda oyo ya salite na balabala so bato bazoleka babwaki na soyi balambi biloko babwakeli yango me moto moko aya lokota lindanda wana pambusi yango azobeta kitare yes masia bandeko na biso bazala na tanga écriture moko ya frère Branham amen pour avoir appuyé ce que tu dis là. Amen. Et puis les frères vont prendre parole, on va terminer. On attend un frère Branham, mais quand même un peu de patience, on va terminer. Écriture, mon Zalia. Frère Branham a dit, prédication, moko. Pourquoi ne sommes-nous pas une dénomination? Voilà, frère Branham. Dans le paragraphe 267. Vous parlez de chanter l'histoire de la rédemption. Et comment? Oh frère, quand Jésus viendra, cette église se tiendra là-bas, aux extrémités de cette terre, et chantera les histoires de la rédemption. Pendant que les anges
inclineront la tête. Alléluia. Ils ne sauront pas de quoi nous parlons. Eh bien, ils n'ont jamais été perdus. Ils ne savent pas ce que nous avons eu à traverser. Yes. Nous savons ce que d'être perdu et ce que d'être retrouvé. Oh, combien nous pouvons crier selon ces louanges. Alléluia. Il n'est pas un sauveur pour eux. Oui. Pour les âges. Alléluia. Ils n'ont jamais eu besoin de salut. Amen. Il n'a pas été guérisseur pour eux. Amen. Yes, Massia. Oh, Yes, Massia. Frère Branham m'a tapé 5 fois le main. Alléluia. A dit, il n'est pas la vie pour eux. Certainement pas. Ils n'ont jamais été morts par les péchés Oh, et par les offenses. Nous l'étions et nous avons été rendus à la vie. Amen. Donc, Amen. makambo nde yango oyo. Ange ayebi makambo oyo te ba- Alléluia. Dans la mission Alléluia. ta makambo ya molimo, Amen. ba tiktokeuse, ba youtubeuse, ba analyste, ba chel, ba païen, eza difficile mpo bokota na likambo wana. Amen. Beta makambo ya mboka, komante ndenge babomi roulage, wana okoki koloba. Me makambo ya spirituel, banda kimia eza dossier na yo. Amen. Okonyokwama, okocomprendre eloko. Eza bondoki, fo koma ndoki, fo comprendre. Lokola biso toza bandoki. Nalola baluba bakozala. Oui, baluba bakozala. Mais bakozala baluba te. Bakozala épouse au corps du Christ. Amen. Bokosango lingolo ba baswahili bakozala te. Si baswahili pe bakozala. Voilà. Mais bakozala baswahili te. Bakozala épouse corps du Christ. Amen. Sango sikoyo eske barwandais bakozala. Oui. Barwandais pe bakozala lola. Pe bakozala barwandais te. Amen. Bakozala épouse corps du Christ. Alléluia. Comment? Oh, Nzambe na mawa. Alléluia. Comment? Allez. Sikoyo mosala emonani. Alléluia. Okobeta concert ya munene te parce que bana nzambe ebele bakosenga concert ya munene. Okobeta concert ya munene. Merci, merci, merci. Sango vraiment, nazana besoin na beta concert moko ya munene na tene de la Combe. Ah, Soki nzambe asungi le 4 mai. ok. Mais lokola toza na sango awa bato nyonso bazolanda napesi nano sango charge wana. Très bien. Voilà. Le 4 mai. Le 4 mai. Et si tuni date ya totali disponibilité na tene, On a déjà ça bien. nanu nde moluete. Nano toluete. Non moluete. Voilà. Alors on va prendre les dispositions. Voilà. Biso lingaka biloko ya bo. Amen. Je vais contacter les enfants de Dieu. Sango pe ko appuyer. Amen. Boyebi bomo mesano. Anniversaire ya Yohan, garçon na ngai liboso eza le 11 avril. Bongo sikoyo soki Vraiment. tosangisi. Voilà. Fête ya mama sango ezalaki le 29 janvier, yanga moko ezalaki le 11 mars. Ya Yohan ekozala le 11 avril. Et puis ya Léandre ekozala le 8 mai. Soki tosangisi Wow. sikoyo nyonso Wow. tolingi tokendeka kuna. Alléluia. Bon, Dieu va pouvoir. Amen. Tokoloba makelele mingi te. Amen. Maintenant, na ndeko mo azolanda biso, vous pensez vous pouvez appuyer cette activité, Amen. d'organiser une grande journée de louanges na tene de la Gombe avec le frère Benjamin. Amen. Numéro de téléphone, contact na ngai, totikela ndeko charge, de biso tozwa charge, tosangana, Amen. tosala concert wana pour Amen. la gloire de Dieu. Amen. Bato bazondimaka tokoyemba na lola, Amen. Amen. tosangana, tosala concert wana. Amen. Ekosenga biso mingi te, je pense qu'il faut que tozwa salle, espace ya kobeta, tozwa pe na ba instrument. Voilà. Et puis communiquer bosolo eza ekosala nango, Amen. bato bakotonda, Amen. tokotia mwa frais ya moke peut-être pour na kopambola bango. Amen. Et c'est tout, ça va se faire. Alors, tokomi na suka, nga na kotikela bino plateau, na kotikela bino Vraiment. plateau, nga nazobima, bokoloba mwa moke, peut-être Oui. mwa message na bana nzambe, mwa liloba suka, et puis après, boyembi mwa moke, le temps que régie akatela bino. Merci Donc, beaucoup. nzambe a soutenir bino, naza Amen. de cœur na bino, Amen. inspiration, soko ozwi yango kotala bato te. Amen. Amen. Yo oyebi ndenge osololaki na nzambe. Amen. Napesi mbote na pasteur Sylvain Akwala depuis Brazzaville, Amen. nasololaki na likambo mpo nayokaki azoyemba Wow, wow. napamboli pasteur Dioka place Alléluia. azali na Shekina na Amen. bana Shekina nyonso napesi bino mbote Amen. napomboli baeglise nyonso ya message na bana nzambe nyonso mpe bana message te Amen. bao bazondima likambo mama tete place ozali na Rigini Alléluia. napesi yo mbote tete wetu tete wamao tete chims Amen. napesi yo mbote place ozali donc boyoka frère abetela bino mo eloko ya moke moke adoration ya moke kata 5 minutes ils vont terminer je vous retrouve dans peu de temps il y a un débat à 4 ça fera du bien boyoka débat à 4 Voilà. on sepela tous les coups sont permis soki sango azongi yebana ke sango azongi soki pa aza te okoyeba à tout à l'heure regardez cette petite pause nga na zongi et puis Sango Bandeko naza na message moko ya moke le 6e mois na juin. 8 juin toza na concert na stade Kashala Bonzo. ah ok le Oui. 8 juin Oui. tobanda nano na tene Tobandela nano awa. na tene puis topesa couleur ya kuna Voilà. allez dès que je peux sortir si vous permettez ok c'est bon nga na bimi comme ça bandeko batika na plateau à très bientôt Merci.
ujimulengele Zami wetu ujimulengele Mambo ujimulengele Merci beaucoup. Hôtel Saphir, un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées avec réduction des prix pour nos clients Oyuba Fandina Hotel. Ascenseur ultra moderne, disponible en permanence 24h/24, vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Salaté. Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalamou. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Oh, d'accord. Oh, Mabidi. Oh, yana matadi. Ngai na matadi. Yana kuza sarangi na matadi. Abatika. Ebi soyo mtosekisinga. Ah. Nazaki kana banana banotambo. Bona. Weli agence à douane oba okoma biswa. Agence à douane. Na pesa ndeko moko 3 containers na Kinshasa. OK. Ade douane biso. Eh. Oh, 8 mois. Banda kodé douane. 8 mois. Na longwe Kinshasa na landier na matadi. Eh. Aya manga sur le téléphone. D'accord, Ilonga. Kindo kite. Nyama na makambo ya komeli yo. Blessing business. Na Monico, blessing business. Awa, solution na ngeta Monica. OK.